2 heures moto ebanda opela et s'enflammer lisusu bakala mingi te boyebisanga depuis 2 heures basapi ya pompier baza te basapi ya pompier ezaka bato batiaka bambongo na bapoche mais bato baperdre batv basanya mbele bamaison ya bakabelo ya basangita ya bacongélateur donc bato baperdre basapi ya pompier baza te bino mo bomona bato bakomolongola babilo na bango de peur que eko s'enflammer lisusu donc bino mo bomona wapi na marché central ya Lufu na frontière ya Kina na Angola donc eziki siko mpanzi na biso ya Kinshasa lisusu ya eziki lisusu ntamero oyo baninga bazolela ya wiba basanya mbele zana benda non bien donc et là papa live ezoleka sikolo ba ya kala ubia ya sika oyo ya sikoyo mama eloni elekia papa biso pe tozala surpris tozala na bandaku toto marché ziki yango mpe atoye toyokotala nde tomona bamarché ziki babiloko ebepe eza deuxième fois première fois esalama ekuna oza deuxième fois esandi et donc likambo fo totalela même bapaster bakota bamekana kosala délivrance na marché mpo c'est trop tolembi en tout cas tolembi boye te eloni ezosala bon koyeba peut-être en tout cas mpo na nga nayebi te soki mpe basinya bacontrat bafuta bamakele mbala bango toyeba ndeni bazwa solution ya boye te ozokaka bato mpe basinya contrat bamakelemba kote ya wenze mpe bafutaka makelemba balingi ofuta te yango ekomozika toyoki kaka mama ndenge azoloba seke makambo eza ebele awa ngai eloko nazoreke ka basanya mbele oyo nyonso mezwa basanya mbele oyo mutu oyo nzambe alingi ansenye nini oyo azikisi basani oyo mama oyo nzambe alingi ansenye nini nzambe abaorphelin ya sika papa ya lelo omona te papa eba ndeko na ngai ya sika oyo botapote eza na lufu na wenze ya lufu nde eziki epeli moto kota bakabelo kote ya ba écran plasma kota basangita mwa mopanzi ya babasket mais kote mosusu na kati kuna botala eza mwa bien yango moto ekobomana te donc moto ezopela kaka donc voilà de peur que de mal moi bato bazwi mwa bashoka mike mais moto akufi te ce qui est bien yango wana moto akufi te nzambe azwa lokumu mais bato baperdre nde kasi botala s'il vous plaît boyebi ke awa eza grand compte bopartage mbala moko bopartage live oyo ekozala bien totalaka kaka te tozalaka mpe na susi ya baninga bopartage bandeko baya koluka awa oncle pe eziki lelo yaya na ngai eziki lelo banene ba désert kaka ndenge moto moke bandaka tokima ekobomana esi omona moto etambola na se awa babi démonstration awa eza makasi esalami na Lufu na frontière ya Kinshasa na ya Angola nde esalemi botala bato donc botala congolais era pas tala o met mama yibi na ye ninga pe na filmer kaka botala mama eza yo zuyana olokoti kaka kende na merci ezika moi passé eziki lisusu ba pompier bazate maman problème eza nini problème eza awa biloko nyonso eziki basani batermuse presque biloko ebele eziki na bilamba na mbongo te biso bayaya na biso nde bazikisi babiloko nyonso eza problème nini balobi awa
bakonzi ya mboka aya bato awenze aya baliaka mbongo bango moko bapesaka bachef coutumier te yango nyonso ekoma ozala boye eza nango bongo te eza mutu mobimba atiaki moto na butu yango nde esali boye nani mutu mobimba atiaki moto na butu yango nde babiloko esali boye mutu nde atiaki moto mutu atiaki nde moto tokoyoka baversion ebele ya ebele on cherche des sacrifices kasi moto ezowuta wapi tokoyoka baversion ebele botapote bopartage lèvre nayebisaka bino botya bacoeur mpo baidentifie biso te botyaka bacoeur tozalaka ebele bolakisaka pourquoi tozalaka ebele totapotaka mpo life ekatanaka te moko bozotuna question bozo eme euti wapi moto yango aza wapi mapapa wana ezaka balaison na 2 heures yo oyeba moto atie moto na maison wana ezalaki kaka 3 file nde balalaka wana po moto ebandi boye botala bino moko ebandi na se kuna eleki nango kota baketch boyoka eleki kota baketch eleki kote ya bamapapa misusu eyeka kota baplasma basanya mbele bakabelo basangita donc basanya mbele botala bino moko non pour moi ezali likambo ya mabele bachef coutumier babeta gazon na bakonzi oyo baliaka mbongo ya marché ya lufu bayebisa bango bakolakisa bango chaque mois moto ebanda opela mois passé j'espère bato baza awa bo bazalaka trop sur net moto epelai na lufu moi oyo mpe epeli donc tala bato nde baoperdre biloko bato baperdre bambongo bato mosusu baziki oyo balutu na bafourchette ngana olakisa bino kaka donc oyo bato baolelalela biloko kaka ezosala pasi me bablesse lobi marché ezalaki nango moto ebandi lelo na ba 2 heures ebandi lelo na ba 2 heures ti ndenge bozomona bato bazoya awa mutu akomi koya kose servir moto ezopela bato mosusu baye bayibi baplasma bato bazwivwi babiloko ya bato ezosala pasi mutu amize na cope papa lelo lisusu yango oyo moto yango ozomona moto euti wapi eza suspect eza suspect bozala moto expliqué bino kanfa pardon ndeko mobali naza na bato ebele awa bango bakota live te naolakisi bino te na natia na boye bato ebele baa na mposa bayeba éclaircissement boexplike bango ndenge ebandaki donc nalakisi bino nasengi no permission nakotya oyo boye oyo explike bango mpo natia na mopanzi mpo nasengi permission pardon mpo na babone na ngai bakota ebele yo bozela bosolana motu oyo biloko na ye eziki na kati aexplike bino bocomprendre nakoplace yo botala ye yo mutu biloko ne eziki na kati boyoka ye nasimbisi telefone apres bon papa loba merci nde naza boye à partir ya 3 heures événement esalameli biso nde tomonaka touti na mosika babela biso kota mapapa eziki oya na biso nde toyaki boye totala moto agete ampene moto mwa oboma ngo kutu eza te babilo na biso nde toabe biloko nyonso eziki toperdre tobimisi eloko moko te ya bien nyonso vraiment mapapa nyonso eziki vraiment mais papa koyoka balobi bato oyo basalaka awa baza na conflit na bachef coutumier bango baliaka mbongo bafutaka droit mabele te eloko eleka na awa ya gazon na bachef coutumier na bato oyo baliaka mbongo ya wenze je sais pas soki expliquer bato soki eza bongo bon toyebi te soki eza bongo mais soki kozala bongo po eza droit mpe ya bakolo mabele puis ekolo mabele mpe fazwaka 1/10 na ye ya mabele jamais bino boliaka na 100% fo koyeba kokabola bakolo mabele mpe baliaka toyebi te soki euti mpe bakolo mabele soki euti wapi mais tozomonaka événement papa operdre précisément biloko nini en tout cas mapapa biso za totekaka lipapa à part lipapa bilamba barobi bandeko nde baperdre mais mapapa nde na majorité j'espère boyoki merci papa on compatit avec vous donc nzambe asunga kaka ok j'espère boyoki papa ndenge expliqué bino bamoto yango oyo ngai nayebisaka bino
awa tobukaka lokuta te botapotaka aire tosolola esala bien mpo bomona botapota oyo moto eya teke moto epelaki lobi moto ezopela kaka bamoto ebomana te basopi bamai balembi donc nyonso ekomi karakasi na karakasi nde tosolola boye botapotaka mpo esalaka bien lelo moye basignale live na ngai te mpo eza makambo baketch te toyo compatire na bato